mabeze o nabi oyeba kombo libenge ya ndako omoni koti na biso ya Kinshasa apesi biso coupe bayeba kombo ne ya ndako te me ngana na kombo na ndako kombo ne ezalaka oyeba Gauthier kombo ne ezalaka Gauthier libenge yoka te so ekipe etie bine baganga libenge Gauthier yo beta bien Congo corriger en plein acte. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Salut chers amis internautes, bienvenue dans votre émission Les News des Stars. La carte ya site Nabino, la voix du peuple. Oh Yabino, Vincent Chiluizi, étoile de la presse. Chers amis internautes, laisse-moi vous dire que Naza na esengo makasi ya webake. Boza ebele libosio ba télévision Nabino à travers le monde pour le retard la émission Nabino Les News des Stars, émission Oh Yamela Bino Kaka Basta. Na kati ya la voix du peuple bobi ke biso na la voix du peuple to mesana na diversité to memara site la voix du peuple nenge na norme ya ba chaîne ya télévision o ya mboka na biso ya bomona ratozara toujours na ba différents titres na émission na biso. Chers amis internautes, lelo pona nga émission o eza exclusivité parce que eza na ndeko moko mobali o lelo aye na idéologie na ye na monde ya art, aye na idéologie na monde ya art a s'imposer et na minute muke mokili mobimba et accepter banana mboka na biso Congo ti libanda. Alors depuis de découvrir toujours mon kaka sur scène. Elle s'appelle Facile à garer la sucre poupée Barbie la métallique Maman Bonheur. Aïsinga Abi Vincent poye mono wa kocharapenga. Aïsinga Abi Vincent monige mutuana to mona monekaka mais toza ce qu'on a posé to découvrir to mona e penza nenge azalaka. To yé banon masolo na ya banda makambo neni azwaka bulu wana neni po azala place o azalelo. Et elle les a baouta apte mais to découvrir to kota moi baouta apte muke yé poto découvrir sans plus tarder dans autre téléma parce que yé pena fona téléma parce que ça exclusivité na nga lelo parce que c'est ça caméraman assuré je l'angai invité na nga lelo bonjour. Ouais, lelo to benga lelo na bengo na komuna yo nanu komuna peneza na ça arrive. Comment et Rabina ça arrive. Oui, ça arrive, ça arrive. Mais les binons on a biso ça arrive tout va na biso. Tout va na biso de beta me présente Pomba, l'artiste et comédien oh lelo, rien à dire, rien à commenter, à Kanye époque naé, azo contrôler ma solo. Motobo yaé aramte amabe. Mais lelo tu découvrir d'abord que comment ça arrive. Pourquoi ça arrive? Bah ça au point de la comme moi. Bon. Mam nazolo bo ganté na propre ebizo bosio mo na kati ya Lyon et na Nice na France azola nanga Sandra Bosio mo Gaël Zatonga et prix mbo bosio mo baza ba témoin ya makambo yo nazolo ba Eric Mpepe pa yebi. Pourquoi ça arrive? Na meka retour na père mko mususu na bi papa kombo na ngai ba tebele so na benga ça arrive ba pourquoi appeler ça kombo ça arrive? Ebi senga point moko ezala très nécessaire senga Eyaka pe ekoya eyaka pe ekoya mais to tiango kaka eyaka ça arrive nan Bosiomo ça arrive Bosiomo toza Sandra Bosiomo zo Bosiomo ouais grand-sœur nanga propre Sandra Bosiomo zo Bosiomo Mbo Bosiomo Aristote Bosiomo Auberge Bosiomo Véro Bosiomo. Nous avons la souka na famille. Non, moi en tout cas la biso ye Aristote Bosiomo. Nous avons 40e na famille. Ngai naza 6e. OK. Vous avez 6e na famille, ça arrive tobenga yo na kombo ya Pomba o mokilumbebi. Naza na plaisir makasi ya rola mon émission na biso lelo na version originale na yo. Tongi to ba d'abord masolo yango ya théâtre. Et bana nini. Eza masolo ya na famille, ozana mutu moko sala théâtre kala. Yo mona yike no te grand wana to papa to mama kulutu akoti masolo nga pena ya na masolo ngo obanda mamba théâtre neni. Bon merci mingi Vincent. Bon on a bandi théâtre na âge ya 14 ans. 14 ans na bandi théâtre. Non que na ba troupe na banda seulement na ndako non.
kosekisa basere na nga zobosio mona ndako banini me balinga ite balinga ite bango mingi bando tinaka na mambo ya classe surtout so na kimi classe na yeka na ndako na saba aventure faut ba fâcher mabeta mso ba pimelo pe damaz ba pimelo damaz o kimi ntiki ba pimelo damaz pourquoi bazo tino na eloko mo mais yozo lingelo ko moko boy donc il fallait na kokisana na makambo na bango après na osala makambo na nga mais ezaka nzambe balobi oyo bongisi yango te nzamba osalela oye moka bongisi na yo kota na troupe moko ya président Montana Claude na 2004 na bandi ba activité na nga papa na salaka pièce moko bolinga bougie mais ba CRP balandaka la palais isalaka mo impact nango mais na joie atteint ya kubima penza te mais na quartier ka moko ba belelo ça arrive wana jouer na combo normal ça arrive et ko pesa nga sous appétit ya ko sala musalango mais oui ba boulot na biso ngo ozo kendo zo mona okoma te na tsaka na mo stand by na comme nanga musicien oh tiroloba ouais na zo la vérité na comme nanga musicien koko na comme musicien na comme ko na kena o sala test pa ya marai na koma kuna test ko bina to kena na ba petit na nga DJ Aristote to koma kuna boye na bina ya grave yo makino danger oh na katara dance na bina ya grave bazwanga pe mais na ko kima bulongo wani na mona ba difficulté batana pe senga donc foluka ba elamba banini bon na mona ko loisir na tiki na komi na nga jogo nga na betaki na équipe moko na kulukuta papa la na Joël Kimwaki bango ba betaki na junior ba betaki na division première division biso beti na cadet te o mata junior na eko beta bale papa la monika na évoluer la nga te ale te na zongela boulot na nga théâtre ale na tango sikoyo en pratique sikoyo tant na 2004 wana ba 2005 na osala 2004 na osala siko test na ba fin à juin et pas koko ping pong olomani ya mamo leader respect mama mila mokambi na pesi mbote na osala test wana na café géant awa liboso entre temps na osala test mais kota et pas Montana ebikenaza ebikena na nga na troupe mais nga na répétition Montana na moni batuna bayete na komaki avant dès que bat bayete na mda na bula koko ping pong na bo ebisa bango moi deux personnes ba yoko bimale mba moko na ke na nga sui na bino beta tour wana na ke na moni répétition ping pong ngo évoluer papa na tie mutu kocha na tie mutu batuninga osa test na bité na kana sanga na bino moi répétition muke ba matsanga isate ba matsa ba tonga théâtre la kisinini qu'est-ce que la théâtre nini te na mataka ba bisenga deux personnes na jouer maboko ebetama dès que maboko ebetami mbala moko na koti na troupe zela non tokeno malembe Pumba acteur comédien artiste et comédien Pumba artiste et musicien Pumba joueur Pumba azongiline théâtre na komona ya s'arrive tant on ça c'est pas ping pong ba pour ça ba yeba ou yaka maman na idéologie ya Pumba to on ça no théâtre on ça tonalité ngolo ba to ba sara le roi ba fois ba papa aza on est jeune mais on ça ba papa to on jouer normal roi mututu ra jeune nyonso bon na ki comme mututu ndenga yela ka boulot na ye donc on a idéologie qui Pumba to on a idéologie normal on ça no théâtre qui normal na ça qui normal petit à petit ndenge musala ezo mata ba création peso sanini ezo ya na mutu malembe na beta ke pa ping pong au moins 2 ans na 6 mois na leka na TVT na ka répétition bazo voyager nga na voyager raté 2 ans so na zo ba boy Sandra Bosio mona zo Bosio mbaye bi afa ku ba voyager bango ku ba fokusanga longwa na yo pa ping pong ser na nga zo Bosio mu na Nice zo la nanga singa bina le roi ayebana na président S sans souci habiter dans même na groupe sans souci to priana ba na famille chrétienne na resolo na ya propos na yo oko mo travailler bon na boya na nga so na jui décision fait dara yanga moko na ngate so na jui décision na nga ba bakisela nga boy embrianga na ça sert na yoki mais na ça kete na boy na mo sa makamka na nga moko pa mambo ezo évoluer 2 ans après ba komi ko tanga moi ka et pas ping pong wana 2 ans après na leka na TVT na yaka tournage te elo monte ba lenga pe ba mbongo na ba chef to chao na tournage mbongo ekini et roleka moi quelque temps
tu es ça la pib mobo na ko ping pong ya groupe kaka et l'équipe na TV ndeba do mo changa ka et tout mona ki et oleka moi ba équipe musuba ba longwe so bat musuba yo convaincre nga ndeza na longwa oleka na TV facile ba kindaki natali bona bia esimba te ngai natali la nani nzambe alors natika nzamba zwela nga décision place ni na orienter nga na kende ni nzambe esanga te vana na ping pong na vaina ko ping pong mo suna otambola nzela type mobo na yebi na ngai te na yebi singa wasu avala me pa ping pong yebi singa bi master oyebi nga na bite na yebi ta bi bon na ne psoka ke patience na yebi pa ping pong et foot un jour na tune vio vandi wa habiter na poso yebanga te kende na yo ti na zonga ndako na ke émotionné mais patience ngonde lelo na temps wana tout na obimate na TV pibo na tango ebimi bato amochanga kana nzela na ko maintenir pe mara mususu papa voyage pe ebo na kei production pe na kei ti ba opesanga chargé à discipline na ju poste siko ba chifo ba ndole biso ba mbongo na ju poste na bango nazo bosser pa ba pesinga chef à répétition alenga na so voyage zanga na sala liste soki salaire moi net tozala ba contrat na biso ba production ngam na futa bato sko bato bakinda nanga muna tiki moi patience ngo lelo toza wapi c'est-à-dire Pomba tozola na parcours na ye tozo ba place Pomba uta place abana donc ce to comprendre bien na bi ke ba peut-être na poto ba bi était ping pong azali artiste comédien azana groupe na ye style na ya nango aya na style moko akata la suki na ye pena boy do créer libanine moko artificiel mais na mboka na biso en tout cas congolais tout o azibanaki na yebi ping pong aza artiste moko vraiment eba na mboka na biso makasi mais nakati ote ouais na sisa malobango ndenge otunela nga question tant na bandi na o travail normal pe fulenga mo muke to beta pièce mo titre nango zaki chargeur après c'est na kine kanga kanango autant pe na nzela boye bato ba tcho mo baka chargeur l'exception no bano jouer avant ya ki Pomba to bano jouer nini na jouer en eto solo boye quand eto solo boye na ndo jouer petit à petit ping pong mon leader a yo foxé ngabité faut beta tonalité tema pe na na boulon ya ton na mo beta tonalité ba benga na mi pesa kombo ko milinga beta non moi to benga ni moi benga ngoni na moi stré ya ni on jouer tonalité ngane za ulubana yom papa ngane za kupeksa mwana wana za uyokanga te mwana wana tangu ngane za kupesa ye rapport za ulubana Sandra Boshomo na Gaël Zatonga na zo Boshomo ke basa bande kunanga te papa je regrette mo bière men karbe bien wapa wala tisko kiyanzi donc quand on a bêti tonalité ayebisinga bité tika na tonalité na tika na tonalité même na convaincu tenga mona beta tonalité tellement faut que ça kinga na linga kangote malembe état que leader na travailler mais na sepelaté mais au sani la formation malembe nde dauphin mbula matadi master na la pesi mbote place aza ayeko bengisa biso na émission na yebiwani show na kwikwi tokenda kuna frappe ne place ko ba Pomba bimaka pour nous on ba Pomba ba sala makamo liboso là ngana na posa tokena malembe donc tango ozo évoluer na tonalité et ça ligue do fa bengisio na nini siko oyeka boye na émission dauphin au boulot qui ont déjà depuis na parler keneza boye nde na mona ba Pomba ba se comportaka ne ba lobaka nga pe fona no imiter to eyela yo malamoka na émission dauphin et puis na avant pe sanga réponse dans linga peno sanga plaisir ozung sana yo linette maintenant personne lo ngapela linette par cause ça sur langa pena Pomba pena ba mona pena lo na nenga ki normal ouais merci voilà bon et pas dauphin ezaki nini ngai med fois na vana na ba yaya to solo laka na tala ba comportement na bango na mona sko ba Pomba nde ba vivaka wasko ngana kuki to sala ba préparation tala Pomba mo na mona ya salaki ngape na betele tala Pomba mo a 13 ngala tellement mo salaki na bia Pomba na bia ya kwikwi bon eza bien mambo wa Pomba o ebike dauphin da bengisa biso boy na ok na bula wa Pomba mais na ok pe na bula tonalité pour na préparer ba bilo mo ya kiyanti donc mona alphabet français 26 lettres na kiyanti jamais nga zanango
sauté tembe na tangi yango tous les gars banda ko na tango ga 10 lettres pamba la kiyanti kontelenga e biar mon carbe bien fourba bien encore moi parbe bien na mala bien na encore miala na encore be ou ba bien na po ou farbe bien na ne mais na terbe bien fourba bien na carbe bien to legi déjà la suki na ngawana maboko pour la pomba ba tala biso la parler donc maboko pour la pomba parce que alphabet na kiyanti 26 lettres mais na tangelo ga 10 a pamba wala beta on émission pomba na beta on émission dauphin et kangaka et koleka deuxième émission bengisi biso lisusu oh batalibanda ba réclamer voilà ce qu'on a première émission au salaire d'agi pomba to na osaki pomba te ke biloko ya pomba soki 3 lisolo pamba beta ta momoko susu boli lisolo na beta ki ya dof et pas dauphin ba pombe zaki nini na quartier 10 na Njil faut que ton score zone ça benelo te na ko mana beta na lisolo pamba na quartier 10 na Njili to vanda boye ba sera opération likofi ba okanga ba pomba ba maître banane parce que biso ko to ba saipa to so ba artiste mo ba kanga biso ezate to na liberté ya otambola to tambola na biso papa tout le monde a circulation to senti que mabeza ba okanga ba yaya parce que pomba moko yaya kina yaya bine mamuteke ba okanga ba yaya na Njil banini ayene banini autene braza ayemba mona histoire ga beta décalé ne banini parce que abibi na moi quoi apé moi Thompson banini dezalaka tout le monde a dit par la police et outil vite zoya ba timbisie kima na alimentation batwe wo abatem na alimentation parce que petit moko le ka dit pe parquer lu parce que ba mettre mukanga petit mosco le ka gangi a monisco yé mettre wana na kati ya alimentation gangi poser mettre comment mettre le boko a gangi ba mettre le boko mais Vincent faut moi mettre ndako maki yo bon misango mona dipute benga frère Jacob ozola donc abongo imba comme le frère Jacob pour ba kanga été vous comprenez parce que tant dipe le qui deuxième dipe zoya abimis ko pakima ba policier mango ba senini balandi a koti banzela kacha obima na wendi parce que na wendi tanga bimba abike so a meko kima mère ba belela ye tema vimba makazi mère mo rando teka bandembi na ye allez ye maman récupérer bible mère wana na dit pas la police et tam basoda ba tambola kacha wendi ako maman pasteur sur place mais so il faut mon été là ba pomba alléluia eh maman na yo kate na kata 32 minene ba papa na yo kate amoni ça t'amène na makasi vous comprenez maman na bien yango yo nena kena on pas dauphin na beti tant on a beti kangi nzamba yo sala ndo moni tokutana na bino na kutana ndeko nanga Adams Lizolo tama tovandika nde tovanda lisanga na ba Bosco Kanungu ba kuku le roi de Pongo to beta masolo ba comédien nde za nzonzing parce que baninga msuba travailler biso tovanda to beta masolo na beta ba masolo ba pomba ba bien ça bien maman Adams ça singa bito selo mo ka masolo ba pomba comprendre to selo mo masolo ba pomba nde to yaki tournage mona lemba nda benga pembeni awse l'émission na Papi le Prince porte-parole à Bill Clinton nda ebisinga habité tant porte-parole à lobby yemba mo habité to apena pomba aw nazaki na normal wana na chemise on a ba na église na kendo témoigner bo no mo yango wana no mo putanga présenter na kotimba mo yo na église na sani en église na témoigner na témoigner ni te na nemo na ndako ta prison 8 fois 7 fois mais nzambo sala ngolu na nemo na komoko ta prison deux fois ngolu te mais na santan d'église na bana pak e kanga mbala moko no mosko ba chronique ba mosani eloko les bien panzani siko ndo mo ba ko lukanga ba nini ale to mo beta pe blo akati no mo lelo histoire pe et salami boy donc ça que artiste et tout azalaka na chemin pe azalaka na vision mais vision na ngai nde na ndo singa na nzambe na koma lelo grand lobby na koma susu plus grand mais na bi ki na ngolo nzambe malé mais mbangu te soto la nimbangu oresimba bisimba simba mais pomba lelo rien à dire car au petit parcours na yo bat balandi yango esali batu bien comment na que eza azarte o lelo pomba za lelo eza fruit à travail à patience il y a persévérance o esali lelo azala ozalelo mais lelo so il faut senga merci
tolongoli nzambe déjà azara déjà likolo donc yé déjà mukolo masolo tout mais lelo na art na yoza nango lelo s'il faut tu merci Europe ça merci pas na merci na opesa na mon leader Coco Ping Pong na pesi mbote donc oyo 13e année to na ye na ça déjà 13e donc 13e année ngo na Coco Ping Pong ngai na tala gauche droite te mutu pas orientanga te nzambe na orientanga et pas Coco naza bien naza l'aise to uti Gabon tout kotaki Point Noir Brazzaville to ke Gabon biso to sali retour na Congo donc awa pe sou tozo kota Angola donc tiba max out aux dans Angola mais pomba so totali rolo yo jouaka ya ba pomba le so to bito beta masolo ba pomba na kin masolo ba kuluna en général kuluna za mutumoro le lobi so tout bon bateau ba kutana na ba kuya ba kuluna baza bateau ba les euros peut-être Kanyama le général Kanyama pardon avec tout le respect le général Kanyama abundara nango abundara tout le monde neni la police so bunda pona ko arrêter kuluna mais tant yo joue rôle moro ya ki pomba rôle ba kuluna au latin esprit message no izarani personnellement au motivera ba ya wana que non ki kuluna eza bien to continuer ngo to nengini message na yo profond tant au joue rôle ki pomba izarani na bateau batala bon premièrement pour na tchana no libana mboka ebele ya batu oyo baza libana mboka basene monsieur moi les kanamboka awa batala vraiment te premièrement na sala yango pona olakisa bango makambo ezo passer awa pour bango ba histoire kulu na batala na molia batala na boime ta mususu komona yango ndenge ezo passer ba bazwaka tant otala ngote na nzela na ngande ba omona mambo ezo salama na nzela na ngande ba omona bato ngo lolenge bazalelaka mais na tindaka te batu basala bongo en plus na laksara lisusu bato basalaka makambo yango lolengeni basalaka ezalaka mabeto malamu ba se justifier bango moko c'est ça mais na procédure yango ya musana théâtre lelo pomba commune à succès tout le monde parle de toi ba bisinga otoza chouchou de tous les joueurs ba joueur ba lela fort ba mama ba momi n'en parlons pas pomba azo penser ni pour la musala na ye un jour peut pomba leader na groupe na ye to nini ba toroye ba moi ba projet proche na yo qu'est-ce que tu penses pour la musala na yo bon on a donc pensé nazala bien pour ça te comme appel na groupe na non et tout le monde a le ba président Hervé Ezabongo Hervé Lesai nata na posa teke na koma na groupe omoni ko koma na groupe isa kanzambe ngai le na sala loli na benga ngo livre parcours menaka na groupe succès menaka na groupe mais succès ngo ekomisanga mapekate na bungela ba yaya banini te na tia léger ba mina nga to Facebook ba WhatsApp ba yebi ne to ko chaka donc na budara mutu te yo moko yebi na budara mutu te soko bio tia succès da chapeau de olati orolongo la pe mususa rolata bato banda succès to yebi bango do ezanzambe mais na pensa te na sala groupe tout na tikela ngo nzambe soki na sala groupe ezan maboko nzambe est-ce que pomba zo se retrouver na boulot na zo sala on peut se dire lelo que pomba moi muke pezo kota na boulot na yo ya théâtre parce que lelo to moni phénomène ya banzonzi ngezongi na internet tozo mona bato belé même nga pe na mo cha ba théâtre na site nanga on peut se dire que pomba pe lelo roza pe na vision ça peut ba film no to mona ba Ersil contre Péchanga to mona ba ça passe ali film na emo boye par rapport à ça Ersil dans na groupe elo même a créer un peu ba production na ye pomba zo se retrouver na boulot na yo to neni bon premièrement nazo kumisa nzambe po bato ebele to ebanaka te na yebaka bango te bango pe bayebenga te bayebanga na grâce ya musalo ndeti premièrement na no blandi mpemba mère nanga blandi pemba o weranso na yemba lelo azo benganga to solola azo atam sous 3 heures d'ita 2 heures d'ita pona solo nanga ba conseil ozomona ba diembokani ba junior bagananga nazo eton yeba bango te mais lelo tout ba jogo ba coach libenge lelo coach libenga zo benga to solo la est-ce que na yeba ke coach o benga nga lobi premièrement ça na bénéfice ya musala ya ngona do relation nano Vincent na kolo ba ke na sali siksa makasi succès kana mbongo pété donc succès ko ya et vague mourir ya makasi sali siksa makasi
et l'équipe est dans mon pays, au Zimbongo. Mais tant qu'on vend pas après succès au Zimbongo. Et ça bongo. Et on va faire succès sur yé. C'est que maman nous soba là. Brr brr brr. Té. Ngai le rôle en Nzambe mutazo orienté nga. O ezo côté la na oyebate. Pour o ezo côté la Nzambe mutazo bomba. Jour au pesanga ezali. Mais to compter que un jour pe Pumba on ça ba production a film na yemoko, ba show na yemo be pe to mo noné to mo na ba ningano ba géri ba do sala, ba papa océan, ba to bele bele mo ba mo ça ba do. Soki Nzamba pesinga temps na mokili. Eza possible. Pour na roba ke lobby na osala film mais lobby on Nzamba jipe mananga. C'est que total est là nan. Parce que ba msu ba lobby ke Pumba excès de Gipomba ya comme monotonie ba ba le mba mo mke yo lobby nini. O tsika la kana Gipomba ngo to mona pe jum super boye na calcul mususu. Ba surprise eza belé. Moi na dévoiler ngwezate. Les artistes. Ba surprise eza belé. Soki na ndo tanga na osala na mikolo ezoya ba ozode elenga avant. Tanga otala ngo ba anayeba déjà osala ngo da pesa ki mo message na TV. Donc surprise eza belé. Na moni na pesi message na bandeko tout besoin na France. Bateau tout besoin na France na pesi bino rendez-vous avec Soleil Wanga Papa Gou. Babi en show live tous les dimanches de 22h à l'aube na Night Club ici c'est Paris. Na Night Club ici c'est Paris beaucoup de chaque dimanche de 22h à l'aube avec Soleil Wanga Papa Gou. Adresse est à 25 Lénine 93 380 Pierrette Fit Bar S National 1. C'est-à-dire avec les DJ Arnaud Technologie, ma Soleil Zana donc Soleil Wanga DJ Arnaud Technologie, boya wana moi chaque dimanche en show. Bon mon a Soleil Wanga za toujours wana na moni mama nanga Maja Kinzongo na kati ya France wana mama Maja Kinzongo contrôler ka ba faire Fabrice Mobiala, c'est lui qui est prêtre avant qu'il soit prêtre na moni Igo Kitenge. Les grands, l'homme de la 25e dynastie, Igo Kitenge yayo wana pe bambote belé na moni balobi les news des stars 500 000 visites par jour babi les news des stars contrôler ka masolo ka ndozo contrôler na do sala bien makasi na nenga osakana te Pumba ngana yoki masolo ba vérité ba singa balobi Pumba ozana kisi ya osakana te Pumba osimbi gwa parce que bato babana ko ba théâtre avant yo basala ko ba rôle à danger ko leka yo ba na ba innovation ko leka yo mais yo na temps mukie et comité ba Fabregas ba obengo na ba clip que non Fabregas ça va ça la clip ba mo lukara Pumba na ba ko tundengo moko pe alanga sa no pe clip na bomi komo na tanga ka ko sena Fabregas abe ina Fabregas yo kana te donc bazo luka yo Pumba ba joueur bazo lela yebsa biso na nuko yebsa nga kisonga pe na simba ko Pumba. Merci na ya liboso na pesa masala ngai bambote belé Fabrice Diogo fait royal na pesi mbote Julien Liwala Gaxwell na Paris Pierrot Mouteba professeur de Paris na pesi bambote na rolo banini moninga yi mère na nga vakota mabele Adel Tanzei apema na kimia place azali mère abendanga matoyi biso famille na biso simba akiste. Ce qu'on a tout na pourquoi peuple congolais pourquoi peuple congolais ce qui mutu a sali loko mroboy et pesi to tchaka kisi liboso to quoi na Nzambe te pourquoi parce que tout le monde est belé tu dis que congolais a impatient encore persévérer tu as comme un succès merci mais si yo peut au no persévérer tu as la changer banangi na théâtre comme joueur comme musicien tu obia te pona bima fora na simba na holo ba masala nga yo kanga Billy Will mama Kembele na Paris ya Hollanda ngai na biboy omoni kisi Vincent kisi ya makasi za musala eza mutu muso avani na ye yozo ba mbongo peut-être ozo lire mais tant sous président Hervé Ndavandi bongo ebike ambongo na ngai ndeza boye na olia te économie amena masanga te asala ba dépense ta bomba po azana projet ya lobby ana eloko fasala na mbongo wana sko économie na yeso ka zui lelo bombi na carte lobby bombi na carte ekomi belé afungoli legal wana vers ba stratégie na legal e mati ba ko bwaka ngona télé tanga ko mata bongo yolo baka simbi kisi net yo to lo baka no ki Pumba na dongi eloti te na ebisi oke ngai eza musala
eza lokola oke stage za na osambela ngai motema na ngai témoin moni batakisi balobaka boye tosoka na gwaso tuna osambela po motema prière na ngai église onga na prière eza vie de Sion Sandra Bosio mayebi tondo prier na ekuna eza na Luvayu kuna Maviokele na Gimbanteke et pas pasteur Jackson qui a c'est moi motema mama Nasha dans un mona changu biso prier ska mona kwikwi eza dans un mona changu naza mwana changu bana changu to ba hotelo ba yo mo oui oui donc na pesi bango mbote oza mta province ngai bandundu ngala muyandi 100% so na ya muyandi nga betelo mambo ki yanzo te marié totala biso batala biso le lot to découvrir pomba anaki pomba te to découvrir le lot ça arrive toi pour ça ça arrive so za marié oza net ba biso lelo ba futur marié na moi si na linga mingi facile à garer la sucre poupée Barbie mieux peut quand même pomba tant so za la moi mutu mo ratana obalité mais peut-être kalami to zo bal bon moi si na linga te na tangue kombo na TV mais oza marié non nanu te nanu te oza mwana oui. Ah non, bébé bololo non le bar existara. Bébé bololo et voilà. Bébé bololo. Bébé bololo na bébé wakadugu. Na pesa téléphone. Vincent Bomba. Kéron na Archilé na pesa bomba mbote. Bazola nanga place bazali. Mais non featuring on a fait pour que c'est bétamine. Tu comprends, on était jour là na Boutou, na otaba vidéo na YouTube, na taba na mon clip à Fabregas, c'est bien. Natanga la tengama là je félicite Fabregas. Toloba, ma sola Fabregas peut te vendre dans le sujet du jour. Fabregas dossier na OCA qui te traitant on a journaliste, mais on te félicite en général, c'est bon. Na moni pomma na ratsa ma sola Fabregas. Bon, exactement. Au moni so salra musala malamu, nzambe pa otindara batu ba lukayo. C'est ça. Bible ezolo banabiso, celui qui persévérer jusqu'à la fin, lui sera sauvé. Donc ils attendent. Ils attendent. Fabregas, na pesa na ve na ngai grand frère na ye na bosala minkombo ya Christian de Corner na PC bambote étudiant Picho na PC bambote ye moko Fabregas métier noir Fabro yomo yebi ndeto sololaki. Donc eza ma solo grand frère abenga inga to kochaki ki Fablo a besoin na yo boye bosa na clip o Fablo pas a fan aza fanatique nanga omoni bakangara mpepete Vincent bakanga mpepete mpepate zo luka ebima yo teli dusu moko boye so liko kanga tamse ko isane ndako to comprendre que temps oyo eza na temps ya pomba na sala musala bien. Mais non mikumisa te na olukande ngala lukande ba fan ba mikumisa yo mo dans la TV na bike na danger na mona ba na poto na mona ba TV ba imitenga courage masa na imitenga courage hein na sopelo ba flair exactement tant ozo sala likambu mutazo copier eza malamu mais ça que non ndenga mabe wana mona na koti ba prière na sala les prières pour na moni que so toucher maramu na ndenga mabe ozo le la TV critiquer nga boye azelo ko tenga inde mais o sala la eloko ngata mususu ils ont fait ça ngamo ba relation ngangano na mamoko ta bolalisi laissez nganga nzambe pour na kota ma prière na fuka minzambe tala muto yo na sali eloko te yo moko loba vraiment nde aussi dans nzambe na yo. Merci Pomba, en tout cas chers amis internautes, on était très heureux à Roya Malelo artiste comme Nabiso Pomba, je pense qu'il est tout découvrir tout tourner ba question tout oui singala tout tourner au bino faut découvrir mais voilà na sala bino appel pour vous dire que mon confrère Foshino Tumba Mukundulu Foshino Tumba Mukundulu a sali bongo livre moko Foshino Tumba Mukundulu a sali livre moko la flamme d'un idéal Nyoka Longo vula josa ezaikola ngalanga c'est-à-dire a sali livre comme histoire ya Nyoka Longo c'est-à-dire nenga sara ba uta biesko a immortaliser on a livre na comme ya la flamme d'un idéal Nyoka Longo vula entre nini prénom josa nini livre ezobima bientôt là livre bima bientôt là sortie officielle en et salama azoya kalamite na kin a Foshino Tumba azoya kalamite na kin pour que
ça la sortie officielle lango et puis et au ça ma petit na braza kuna donc il livre vraiment ça comme ba livre belé a comment livre awera ya ba miawenge ya ba papa wemba donc a ça déjà plus de 250 livres suko a lancé livre na ça comme histoire il y a Nyokalongo vraiment ce sont des choses que nous devons féliciter ba blora boine ils savent plus tard pe na bi ka comme livre ya pomba et au ça la bien makasi pour ba tuba ye bata le lo pomba ça me ba ke pomba moko existaka a salara misala mo pe marquer époque pomba bafano bazotala yo message na yo ezani ne pona bato tout balingaka yo ba retenir pona yo et puis na suka au longola pe linette ozongisi souvena na kipomba wana. Oui, merci. Premièrement, on a olobakaka ba pianga confiance ba lembangate ezala tende ezala soki ke ba moni mutu moko bo abimia le ba consommer ba miko otindika ye menga na yebi ke na nzambo na priaka ba ozwa kutu ta wana te espace wana pete ya bayenga po ba ndozwa ba innovation ba bloga sika bazala calme ba surprise ezebele ba osepela ngana capable ya okata nzoto nanga po bongo ba sepela donc mambo ezebele ba osepela bazala calme bazala tranquille ba ota da ba pièce ya théâtre on a travailler na baninga mususu ba omona ndenge na travailler ba pianga temps on a osenga lisusu ba soutenir nga na nyonso financement moralement donc na tout na ba prière lisusu donc botika ngate na mutu na bino so botika na ke lisu wa na bi ke bientôt pe to nyataka ba mikilango po to lembate na pesi ba comédien tout bana poto Paris donc États-Unis mo photo souligner ba mutu moko anga Ans Luzolo ya kati na la duchesse pe ya kati solara bien Ans Luzolo la duchesse wala nga pe na pe minombot na ba comédien tout Luzolo wana yanga sans oublier Apo Ipande Apo Firenze pardon Apo Firenze le parfait de bonne odeur Apo Firenze mon vieux dio yemde to solara Ans Luzolo wana unde kolanga na mère na pesio bambote. Pourquoi pas na pesa meta? Ah ok. Ah meta artiste comédie pa yebani na pesio bambote. Meta la pesio be bambote na papa na bana na pesio bambote. Pourquoi pas charisme vinga na kati ya Tunisie azola nangai Sandra Bosiomo na kati ya Lyon Gaël Zatonga Zobosiomo na kati ya Nice azola nanga na France. Bon frère nanga Arthur Moupepe, maître Zoum Eric Moupepe, maître Loboko Raphaël Moupepe, na pesi bambote na Julien Liwala, Gaxwell na Paris, Fabrice Diogo Fe Royal na pesi bambote, Pierrot Mouteba professeur de Paris na pesi bambote, Junior Bagananga na pesi bambote. Moni na vie tango sali kambu batu ba soutenir yo na ndenga bien, il faut kotanga ba kombo na bango. Mais on a bateau ceux qui ont sunga le biki ko tanga ngate c'est ko tangete mais bateau na tanga pour na mona ba réaction na bango Delve production na pesi bambote ozola nangai Delve production veto sala salande to kanaki bambote belé ba joueur nyonso ya RDC na pesi bambote et belé ba artiste comédien tout ya RDC ya biso kuna na mboka ba paya na pesi bambote na ina bossa na pasteur Révérend le Bokanza Vincent Zolela Asoli sanga fo hein osoli sanga pena mabe na otika ko te dédicace rap na yo asoli sanga fo Pasteur Révérend le Bokanza na kata Switzerland nzeta mbila ba kata ezokola mère nanga ya kati Blandine Pemba mère de mère na peso bambote mère de mère Blandine Pemba car ndeto solo le lobby Côte Libenge na peso bambote suko photo boka mutu moko boy après Bill Gates, hein? Après Bill Gates, nous avons contrôlé Internet. Oui, bah comment on est? La bouche autorisée. La bouche autorisée. Na pêché le VPP. Na pêché au bambote. La bouche autorisée. Na pêché au bambote. Na bossa ni pété. Kopé sambote nangai na DJ Aristote Bossio mon na pêché au bambote. Petit frère nanga moko. Bana nanga nyonso na pêché au bambote. Jancy, Arthur, Lavia Bobette, Jancy Raf. Deborah na pesi bambote Ashley na Keron na pesi bino bambote place Bozali ngape na pesi mbote na nga na robo sanate Fatou Miracle Fatou Miracle passe aux AP bambote na ngwana
nazozela contact na yo poto sala bauta pinonde to sol ndenge ans to solaki na donc nazozela contact Fatou Miracle yayo yangwana pour moi je pense que yo batu baleke belé ici la sikote pour moi bazangi lelo Ridi Black mokonza mange Ridi Black na kati ya Canada mokonza mange masalanga moko il y a plein de souvenirs on a eu lobate na ozela okita kinde to kana ki Ridi Black na kati ya Canada na pesio bambote merci Pierrot Miteba professeur de Paris Julien Liwala Gaxo Lengnata à Paris Fabrice Diogo Fer Royal mère nanga na bande sous Blandine Pemba. Merci cher ami internaute, faut comprendre que Pomba Azam Moutu à Batou donc so peut si Pomba dédicace pour supporter parce qu'il faut appeler ça merci na bateau ba soutenir Kaye partout dans le monde. Pardon Vincent. Nora Digital fi en question taille commerciale na pesio bambote Nora Digital Ans Luzolo, Adam Suluzolo, Bozola Nanga. Ma bezeo. Ah, nabi, eba kombo libenge yanda. Omoni, coach na biso akincha so apesi biso coupe. Ba eba kombo ne yanda kute. Me ngana na kombo na ndaku kombo ne zalaka. Eba goche. Comment on est dans la Gauthier Libenge, yoka teso équipe Chebine Baganga. Libenge Gauthier. Yo beta bien Congo corriger en plein acte. Est-ce que yongo tangi sangai? Nabi ke zara coach. Ezaka Gauthier, yoka te Baganga Libenge Gauthier comment na e? Ezaka coach. C'est pas na match a vrai bien na suka. Ibenga cha ibite. Libe yongo bungela nga ke bana ibenga za coach ya faux committaire ibenga za coach cha faux committaire yo bona acheki na bina na match amato beta na Leopard si équipe na bisoti biso il y a trop de boloko donc merci vraiment donc c'était pour moi merci par vous et ça au caméraman assuré merci l'équipe bon la voix du peuple na tignalé bino que ce moment de Vincent ça l'émission bonno ramaraté toujours chez Maman Falay avenue Kaongé 17/4 voilà tout le monde ba gérant Mathieu ba tout le monde là ba Sylvie ba gérant Mathieu ba Sylvie Kamoka na kati ya Maman Falay donc 4 moko ya kitoko ya propre moi na poto ye on a poso paiement sur la maman ba faire ba business na yo yaka awa na Kaongé awa na Maman Falay okuta 4 mots kitoko merci na bandeko tout botali biso à travers le monde merci na facile à garer la sucre poupée Barbie Pomba batumsu ba besoin numéro na yo na ngate on a développé ça numéro na ngai mututu alingi azwa ngai abetika plus 243 81 793 83 95 plus 243 81 793 83 95 na Facebook nanga s'il te plaît bandeko nanga tout bozolanda ngai na Paris Belgique Hollande Amérique latine Brésil batu tout ya bozolanda nga bafani nanga tout Asie Océanie nde balobaka tout na pesi no mambote mais bola nanga très bien Facebook nanga eza bloqué nazo ko accepter lisu ba demande te o ba bengi ko yamba donc nazo yamba lisu ba mité mais komela nga to solo parce que page eza déjà wana na page tant zo koma to za na facilité ya solo la donc comment na un message na bezo solo na nga comment na yo donc to solo très très bien bana tout ya Europe na pesi no mbote na kati ya Tunisie charisme vinga za wana pomba ba bote leke belé déjà pomba mais wana na moni Patrick Lomenje na Lisian Lomenje babi LZN World of London babi boutique d'habillement zo la sabatu na nenga osaranate na kitambo wana magasin référence Quado ya na Quado wana donc Patrick na Lisian Lomenje na kata Londres ba mbote na bino wana cameraman na biso pause ça cameraman na pause de son na peso mbote la paona ni Paruzia Isayo mwana muke na makambo mikolo atande mona ba Ridi Black na kata Canada voilà donc tout le monde a dit prochainement là-bas différents shows on a vu sur les news des stars merci bye Mututu aboya la voix du peuple abeli a permis akufa le